Capage TV. Capage TV. Mettons dans le bec que non, par exemple, concert à Fali, on s'est dit toi appuyer on est bec et bébé lingaï. Donc, au soutenir le concert à Wenge, ils en ont battu sur la sépilité. Au solliciter Kofi, ils en ont battu. Est-ce que la musique continue n'engouana? Donc, ça dit qu'il y a un moment où nous avons cinq ans à Konziamboka finalement tout ça là léopard la musique. Au moins on a bien le logo moko ils ont sans flatterie. So mon tu Kofi le midaza master na yo et puis que les même vous en a dit master. Oh. Donc il y a mon azaba te belé quoi. Ne lengi. Ne lengi aux master na. Mais Kofi le midaza ba mission sur la travailler rakine, te mama vie moko mabe, mais yo zo ba lengi. On expliquer biso. Abina ba gaz aussi. Ça la ramonner. Comment tu gaz ni? Mais ba tout sur ba solo ba ke. Relation repésant. Ils ont et puis Vincent comme si comme Kozonga na yanga na Kofi Olomide et kabolinga na bato belé. Oui. On se va poser question. Oui. Na bato belé ba mise mingi boyebi na otanga ba kombote quoi pour na éviter ka polémique. Non, ko bloquer penate. Pour moni mutako bloquer mazolinga nega yo. Vous comprenez? Ça bon. Solo ko yo ningo za wana ko banga note bato bloquer mikolo. Ça dit comment ils sont muta bloquer yo. Les musu ça dit nga la kiso pena ke non ngana linga koko mais comment ça la ka se manœuvre na débloquer ko. Par rapport au climat comme il y a Jos, nous vous allez presse. Les choses ça sont na culture peut éviter. Donc bon, on a bien raison to solo li pété mais ezaka ke tant besoin na studio bozo sala par exemple tourner nous bazo bengaye bomo aneti et comme manœuvre à train quoi voilà mais on a sabino que na acte oya saliwana donc tozongi sune to salaki na ndenge kaza suna kitirate alors ezapi mayele ya mutu ça on a bien que non les musu pour batbaye bangaye bien na boy ko tanga ba kombo awa même pendant l'élection to vota même ba journaliste ba gina succès. Oui, bien, pour ne pas citer des noms. On a des journalistes, moi, les gars, na TV, à l'accès, et puis ça qui est à Zoba, voix, comme petit ministre. Ça, bien, on a un zémo à chèque. Bon, mais ça n'a pas de parce que on a croire ming na audience nabino, la pertinence à la question nabino, bino ne beaucoup permettre, beaucoup aider. Nous avons belé quoi, belé pas quand on a contact dans Zemo. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Secret nangai ezali Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé opakola oyo ezali mpona teint métissé neti ngai nasalela yango. Mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te. Rude Beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento mutu akoso te babiso otapembe avant batala na lelobano ota biso na misala donc zéro kento oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rita atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergique te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommander bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te. En tout cas bosala Rude Beauté ana baproduit malamu mpona loposo na bino oyo ezona mpona bakento surtout nazometa sete botala awananga bomoi eza bakento eza te banoir eza te misati nanga ya mosolola likolo na tingani kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Yoga Quadra. Ce
C'est moi, Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Papa, au redezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko te les awad. Mbote na biso? Mbote? Mama kapash. Yo posao. Ah na redezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Ezapi na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo ezape na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition kitoko Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bossani loko. Na bossani. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na ba petit colis. Baye ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na batama bebi loko ebungaka pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te kongwe ningake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Eloko nyonso esalema na liloba bambisi na mai banyama pe na zamba kasi pona moto yaya na ngai osalaki réunion na molimo mosantu na Yesu masi libanga la talo boke na ngai na elilingi na yo otibo nzambe kati na ngai otindi ngai na konza na sena moye yango na lobi osala nyonso pona ngai Yesu motema na ngai afandisama na kimia eloko moko te ekolekela bomoi na ngai etanke naza na se na mokili oyo Yesu sabino pona nzembo ya sheke bon to mesana bena okuta na boye parce que ngana zo croire mingi na audience na bino la pertinence à la question na bino
bino nde boko permettre boko aider nzembo bato bayi bango ebele quoi bato ebele bakota na contact na nzembo voilà donc yango wana nabengisaki bino j'espère que mingi bozwi déjà occasion koyoka chèque yango boyoki nzembo déjà voilà donc nalingaki dans un premier temps peut-être bokozala na baquestion ya koposer nayebi mais nayebisa bino nanu mwa moke idéologie nakomi nango vraiment idéologie nango ezali ya kosala kaka mingi basingle baalbum namoni ezomelisa biso pema okosala banzembo na ota 15 mais posala 15 clip eza facilité les 15 clips wana okoyemba nango mpe les 15 chansons okoyemba ngo mpe le même jour tona 2 jours po yemino 15 chansons mais na 2 jours posala 2 clips moyen te et puis clip eza domaine na biso te eza mpena cinéma esenga baréalisateur bapesa baidée na bango bon on s'entraide somo mpe tozala na baidée na biso mais eza mpena domaine oyo il faut korespecte yango mpo eza mpena cinéma quoi ça n'a rien à voir yango wana nazwaki option wana boremarke tonoya mwa mingi le mosusu awa to ekozala mpe esika mosusu mpona tolobelaka à chaque fois na bimisi eloko na nti mingi tozozela ndenge cheke ebimi boye tozela au pure quoi au pure wana ozala siko conférence de presse nga moko te me ozala nga na Koffi Olomide mpona to répondre mpe na baquestion na bino voilà donc cheke ezali nzembo ezolobela bolingo na nti bato balandi yango basentir ke eza na makambo bolingo mingi peut-être nazwa temps mpe ya koexpliquer un peu contenu ya nzembo voilà ndenge bo comprendre pourquoi tonosala mingi boye c'est-à-dire que toza na système ya basingle kaka et puis musique na biso ebanda na kaka na basingle so otali bien ka vague moko eutaki amérique ye ke voilà ekozala mpe maxi single o maxi komona ya baaméricain bango moko bayela biso bamakambo ti ekomi album ekomi ke fo banzembo ezalaka ebele mais bango bakoki kose permettre parce que bango batiaka bamoyen bakobisa mpena bamoyen même 15 clip bakosala na bango mais biso vraiment moyen te yango nomona motu mosu abimisi album na ye même nga moko omona na misi album clip moko ekomobima après 2 ans mais bato na 2 ans wana boye nzembo ekomi neti ya kala même yo moko osalaki nzembo yango obana omona sur place nini okotouche yango même artistiquement voilà donc yango wana tonosala mingi boye merci nde boye nga naza prêt na répondre na baquestion na bino naza prêt. Voilà, merci beaucoup Vincent Chiluizi, la voix du peuple. Question na ngani boso ngana tuna d'abord kombo na sheke parce que na meko beta na YouTube dans monde les autres mati na ba Nigeria on a dit comment mo sheke. Oui. Et na tuna et pas na biso sheke ngelo banini. Pourquoi kombo na sheke? Non bon. Jésus Noël sheke. Ah, ezali kombo ya moto Jésus Noël sheke. Ah. Voilà. Dans la mer, il y a plus de poissons à regarder qu'à consommer. Oui. Parce que bambisi ozala na mai oyo toliaka ezala mingi ndenge wana te bambisi mpena na mai ezalaka ebele na baocéan même na bafleuve na biso mais mingi bambisi wana toliaka bango te ezalaka mingi ya kotala misusu kutu toma otya bango na aquarium nayebi te peut-être otie mbisi na aquarium oyo mo oza na idée kokolia un jour mais mingi message eza na fond ya message oui c'est-à-dire ezali ke pardon kaka na ndenge olobi wana président alobi basi na mibali nyonso baza ya kobala te la phrase oyo mpona bacompléter 27 chilusi c'est-à-dire que ezaka na même idée que ndenge kaka na mai bambisi mingi bazalaka ya kotala toliaka kaka moke ndenge mpe basi na mibali bakozala ebele mais oyo mpena okovanda ne baza ebele bongo te moni c'est-à-dire que ah oui parce que so tobi toliaka bambisi nyonso bazalaka na mai vraiment tozala na basho ebele so bamama bazala so otuni bango totournaka autour ya 14-15 mbisi mona oyo lilangwa oyo likoko oyo boye na boye totournaka kaka wana kaka ezalaka difficile omona mpena ke voilà lokola mpe asalaki parallélisme mpona kolakisa ke comparaison mpona kolakisa ke nde kaka na mai bambisi bazalaka ebele mais toliaka moke ndenge mpe na mokili bato bakozala ebele mais bango nyonso bazala kolinga te voilà. Merci beaucoup c'est Aïcha Koko AON Network monstre d'amour Félix Wazekwa. Félicitations hein. Merci. Temps il y a disque il y a single je disais c'est quelque chose qui a été sur la presse. Oui. Lelo ako komelie nzembo. Premièrement question liboso besoin de relation nini. Derrière ça na kati ba projet à Jésus Noël azo préparer les biso nini.
Parce que quand on doit apprendre ces artistes facilement, on sait qu'ils préparent quelque chose dans l'avenir. Sûrement, il y en a besoin d'un mot, et puis, deuxièmement, fanatique qui a osé quoi. Tu vas lire la musique nayo. Mon sous a mis ça à cause de l'album. Mon sous se pendant le week-end, il y a un monstre d'amour, on a ça, banzembo, et comme c'est belé. Bateau balandor dans ma session. On va te reconnaître dans mon moment, on a 12 chansons, tout ça, on a 10. Mais comme quand on a single, mon pour comme c'est. Oui, mais single, le mot le bâti qui est encore comme tu peux bien l'année. L'année, moi, on a remis ça va single belé. Mais seulement, tu vas passer un temps, il y a aussi un clip dans l'eau. Et ça, normal, tu dans la featuring, mon Barbara Kanam, nous avons comme on a Zoua et les Katé. Mais on a revoir un peu comme ça, on a jalousie XL. Tout ça, on a eu tout ça, bientôt, on a un clip dans l'eau. Nous avons vraiment clip exact, ça n'a pas passé. Donc, naturellement, la logique, on est à single parce que ils ont permettre d'abord dans la musique et l'orchestre à changer à tout moment. Il était que moi, on a un orchestre à 19 ans, à 5 ans après pour l'album. Donc, comme on donc on a talent qui n'a pas ambition de couper. Or que biso à tout moment, so chanter à la bine, on a un zembo pour continuer à la mot. Là, il peut se faire inspiration et on a continué à mon studio. Donc, Jésus Noël, c'est un ami. Au moins, tant que ça, musala oyo, tous on a besoin, il y a bateau balinga pe musala. Ningi lingela musala oyo. Vraiment, ils a été fondé la vérité ningi zali. Relinga mota on a vanda kina binzembo abo fuza bina pona pire. On quand nzembo ningi za. Donc nzembo kitoko clip nzembo sali na bi oza bina fuza bina. Mais ça pona pire, mais parce que quand même photo ba na clip hein. Kasi bien nenga ki pire. Nenga pire non. Obi ngai moko nem na senga photo wana. Ah OK. Ouais. Nenga ça la surprise mais abino fona tuna enan. Moni abino il y a pas de problème au tchana abino. Ngai moko na sa ke na sali sango. Voilà donc non naza nasani nzembo oyo d'abord na linga ki clôturer année pour la livraison à culture pays pour na iba ki nzembo bato sepela nango. Mala mona imbela moto yo na ibike obi na musique ezala ndeni oyembela moto moko boye le moso bobe bana ce que public esenga na conseil chèque alors que bosolo la souté mona mena ke bobe tchango pété quoi to bobe tchango mena kanda quoi moni yangona omona banze mosu changer ba kombo mon artiste pena bimisa nzemo na koma motu boye tellement basolo la sou bien te j'espère que na Jésus Noël comme bongo te vraiment motu malam oui. T'es à côté de ma caca, pour ça bien. Pour le bala, moi c'est. Si tu as ta page télévision, Monstre d'amour, chez bien, tu as dit que ça, c'est un beau, et les caracons, les musiciens, les bassanaka, mambo, les politiques. Tu veux dire pour éviter qu'on y ait les politiciens pour kaka mambo ya musique ndenge comment okimbi te baidaka biso te so bazali bakokaraté mais pour une fois lisusu se voiler face te jésus azali moto azotya motu na propagande toyebi te soki okozala na message mpe na ye kaka te na bato mosusu ebele epuis bato balingaka la bonne musique mingimingi oyebi yango mpona kicamaraderie to po esala esuka ekombo emata lisusu par rapport ya 2023. Oh, photo rappelée, tu as passé à Zoua qui était. Malheureux. Et puis dans un moment, Sima, comme appelé l'Inzego, mais nous faisons un monstre. Félicitations pour la générique. Quand nous sommes à la télévision, mais tout le monde y a habillement échangé. On a invité Ginoana. Les bossos depuis monstre à Banda. À la Bongo en tout cas. Et ça fait bien. Merci. On est styliste, Toyo Monkara. On boit une nyonso pour devi qui est formé en gazaka. Moi je t'habille dans la gazaka. Oui. Tout on la chemise et tout relax. Avec des amis qui viennent. Oui, Zaki. Merci Ming Cynthia. Zaki idée dans mon na baki bono auto innova capé quoi. Ah ça dit bien. Ah to innova capé. En fait, toi qui na idée à 1970. 1970 on est allé en Amérique, on a checké même des photos américaines, voilà. On a la tenue au bongo. On a après dans une liga bagan, dans une liga veste, voilà.
Voilà. Alors, nous, moi, je pense que bon, on a mis un passage politique dans la quantité. Il des mots politiques dans la quantité. Bon, non, moi, je pense que nous sommes convaincus que nous sommes Saramoto. Moni. Alors, ils ont pu mailler les amoutous. Ça, on a bien que non. Les moussous pour bailler bangaï bien. Nous avons eu autant de combo, même pendant l'élection. Tout voter même les journalistes qui ont succès. Oui, bien, pour ne pas citer des noms. On a les journalistes, moi, les gars, la TV, à l'accès, nous sommes en Boignan. Et puis, ça qui est à Zoba, pas voir, comme les petits ministres. Voilà, ça, façon qu'il y a mais il y a propre. Voilà. Moi, je pense que ceux qui, même, chez cause à la politicien, vraiment, c'est la mine, coûte son ambition politique, on a mais oui, parce qu'il faut soutenir. Parce que mingi basé la rappel campagne nano et banda pour nous ça l'action. Or c'est plus intéressant ce au kabela batu ba chemise to maputa banda yango sikoyo. Ozomona to mona ka batu moko ba bima na dernière minute. Or oyo ezali pe façon moko boya ko komiye bisa. Donc koyeba na quoi pas ya batu. Moi je pense pas trop reprocher yango. Moi je pense que mengai au départ c'était dans l'amitié. Voilà, mais cause à laquelle on utilise une politique et je n'ai pas été. Oui. Bonjour. Bonjour. Premièrement, félicitations. Merci. Maintenant, on a affiche. On a chèque autoroute. Oui. Pourquoi autoroute? Il faut expliquer tout ça. Et puis, une deuxième constatation. Malgré que vous avez tellement bien, le constat où on a la salle, vous avez dit que la route tentée de respirer. Je dirais que ton nez, les yeux, les chèques, dans la bâtiment 4. Je ne sais pas, où est la bateau. La bateau fait ça là, mais on a un bon bateau. Ou carrément, je vais dans une zone. Donc, profiter de la bateau aux yeux. Pour payer par exemple, nous avons une promotion et tout ça, pour patrouiller, on peut se mettre dans l'eau, pas à la satisfaction. Moi je trouve qu'on doit aussi anticiper un peu trop par rapport à ce que nous avons. Il est très bien, vous savez, c'est le souvenir, mais nous avons ça d'abord un peu trop, nous avons consommer dans le bien-être, mais ça qui est devenu c'est nos sous. C'est qui est devenu c'est nos sous. Ça aussi c'est un problème pour moi. Et puis pour finir, la zone culturelle pays, la monnaie, le tour de Salama qui est quelque chose qui est là. Mais là, tout le monde est déjà monté à conserver. Arrêt long, tout va dans la ça. Oui, donc on dit que ce que nous avons à chèque, on peut mettre comme autoroute. Ça surnom naïe. Ça surnom naïe autoroute. Même les bandes dans mon hobby, Jésus Noël chèque autoroute. Les tingana comme Angelou, moni. Il y a comme une autoroute. Mon erreur a commis usine à Makanisi. Il y a une autoroute kaka. Donc peut-être on va ça comme ça. Voilà. Non mais par rapport à Badire à Banzembo, il faut que Banzembo et bien à Banzembo me sauter. Tout raisonner boy. Bon son a mis ça ici quoi 10 albums cassés 10 chansons. Je suis dans sa promotion de. Donc on a la promotion. Hein? Justement, il y a un moni. Ce que ça qui a album. Admettons on a mis ça qui album il y a 10 chansons payées. Na 10 clips. Donc on a son promotion. Na nyonso. Donc ils allaient logique moi il y a ça alors la neti ba single mais ils occupé moment ya kobimate. En fait, musicien va comparer par rapport à Yemoko. Ce qui sait que y par exemple, il qui m'a bé par rapport à Toneno, on a bien aussi des marches. Mais Toneno est bien, chez que pèse en bien. Est-ce que vraiment Moutou la musique n'a biso fa kaka nze moment par jour. Té, ako nze moment ko pa yo ki cheke, et s'il y a qui Toneno, et s'il y a qui na EPPC, moni, azo kané banze mo ebimaki, sans oublier que na Mbappé pour na IGF, pour na CNSS, voilà, entrepreneuriat, tout ça na vieux ça, mutu pa royo kané pango. Kutu na comme remarqué, plus banze mozo bimisa, plus ezo benda, batu banze batal balanda les sous. Banze momusongo na mais Toneno oyo ndenge nini surtout batu bayibi pena mingi te Toneno en fait eza na kindembo langue on eza langue moko internationale eza pena kindembo wana baloba yango na Angola oui na Zambie na Mozambique
baloba yango na Namibie elobama mpe na Est mboka na biso bato nyonso to wana sikoyo bakomi s'intéresse na wazekwa mpo nini nalobi monoko na bango omoni nyonso ezobakisa banombre ya babone ezobakisa intérêt lobi ekofungola mpe baconcert pourquoi pas donc eza façon moko mabe nde ezalaka osala eloko moko oyo esali ke toloba ndenge nini ebimi mabe quoi par rapport à banzembo ebimaki ya bien donc moni nakomi condamné osalaka kaka bien nakomi kokondamné par rapport otuni makambo ya Jos bino bozali presse Jos aza suna culture mpe éviter donc bon nga mpe nayebi raison te tosololi mpe te mais eza kaka ke ntango boza na studio bozosala par exemple tonenu bazobenga ye bomona neti ekomi manœuvre à train quoi onika batrain ndenge esalaka ekende te ezongisima ekemi ozonga na bino obenga mpe suye te mokolo akodeside aya aye mais kobeta baconcert ezali nango droit na ye toyoka na ye na biso ke okozala na cultura voilà okobeta mpe baconcert na yo mais seulement faut signaler biso ke nani nabeta concert moko boye comme ça tokotala pele mosusu contraire ya culture ezali soit tobeti oyo liboso oyo ayole mosusu obeti ta après voilà mais nga nazoyebisa bino ke na acte oyo asali wana donc tozongi su nde tozalaki na ndenge ke aza su na culture te soka ye nga na kosona ngaka ye ocomprendre parce que nga naza jaloux moni nakoya te na oyo bapenake non c'est po baraison tosololi te mais bino bozali presse eza lokola oye pas médecin ozoka passe na likolo à gauche bozola se likolo à droite babongiso te il faut lakisa esika passe ezali moni po bino mpe mokolo bokoyamba ye mpe boloba me qu'est-ce qui s'est passé po totuni wazeko alobi ye azoyebi eloko moko te kobeta baconcert aautorisaki yo mais ozoya na barépétition te mpo na nini wana fo kotuna ye Franck Semai, pardon s'il vous plaît naïka na question wana en fait il se murmure que depuis au sein du projet il y a au pire na confié l'idée selon l'information que j'ai d'abord Jos on irait depuis rejoindre les Banaki ou isoler Jos Dena et selon l'information que j'ai besoin de Banaye à titre de côté à la KRT voilà l'information que j'ai c'est-à-dire que c'est comme si Kozo Manayo na confié l'idée on irait Jos il se sent plus na place na yé pémini na yo voilà c'est l'information de tous confirmons pas la yo vraiment sincèrement Vincent Chilouzi ozo apprendre ngai ce que ça featuring ngana Koffi Olomide en quoi ils a concerné parce que mutumo a sali à part ngana Koffi mutumo sa yembi azata non ngana ko yibiso kutuke naza sûr que na ba cœur azali ay maki na ba cœur pourtant ko na au pire oui parce que tant qu'on fait un studio je ça là qui va c'est d'une play à la qui va deuxième partie il y a Nzembo il y a au pire Koffi Olomide ndia salaki quand na studio to vandi boye nezalaka wana ibisenga bina mutunanga boni deuxième partie au cœur ezate vraiment na lingaki asala lo mo kasika ponga na sali lo première partie yisko mais azuka micro boye na ibite so pa utaki na ona ndako mais en tout cas comme ça ngai quoi mbala moko en tout cas rythme on a eu pour la première fois aimbi tout de suite et lo mo bien on a zéro na bandeli sous deux troisième fois c'est bon ba chanteur ba parmi ou bazalaki wana mais ba c'est d'un play na ba chose bazalaki ba kotaki na kati ba ni pe oyembelo kango donc je ne pense pas à moins que ye au moins likambo photo lo ba boye kozonga na yanga na Koffi Olomide et kabolinga na bato belé oui on a posé une question oui na bato belé ba mise mingi boye bi na otanga ba kombote quoi pour na éviter ka polémique non ko bloquer penate pour moni mutako bloquer mazolinga nega yo vous comprenez ça bongo solo ko yo ningo za wana ko banga note bato bloquer mikolo ah ça dit que moni so muta bloquer yo les musu ça dit que ngala ko pena ke no ngana linga koko mais comment ça la ka se manœuvre na débloquer ko le yego ça la ningo wana non muta bloquer ngate mais na yebi par expérience que malheureusement la sala qui la manœuvre moko boye moni ngana ndenge na évoluer ka na mona na koza ça la collection binemité et que les lois héritiers Watanabe azobeta concert na il faut na sali élément na so bomona ki même ya Koffi qui to biso tout soutenir to kana kité moni ngana bandaki yango na émission moto ça qui na Vincent Chilouzi na lobi que non vraiment héritier Watanabe
quelque temps après, on peut Kofi emboîter les pas. Mais on ne peut pas dire autant de tous les artistes. Monsieur Batiki, on a les héritiers, Apotanaka Yemoko. Non, si on a 4 fans, si on a débat, ça va bien. Voilà. Donc, mais même si on a des consignes, si on a des bongo, que tout est dans ma héritier, ça peut être un Kazali. Mais tant on a le bec que non, par exemple, concert à Fali, on s'est dit à Pouyang, on a bec et bébé Lingaï. Donc, au soutenir le concert à Wenge, ils ont battu la sécurité. Au solliciter Kofi, ils ont battu est-ce que la musique continue de nous. Donc, ça dit qu'il y a un monde dans un single à finalement, tout ça là, léopard à musique. Pourquoi le léopard à musique est au salama? Moutou y n'a zate. Moni, pour que c'est un ménage qui est au Basana léopard. Moni, ils ont la moyen parce que même si on a l'élo, Bakambouté, mais si on a l'élo, na attache joueur Yamazembe, toujours un ming trésor pour tout. Si on a été mais na léopard, tu l'ingé la gaïkouna. Voilà, pourquoi le léopard à musique est au salama en site Oyoka. Mais est-ce que vous avez répété les conciliations en ayant des côtés de non. Au moins, on a bien logo moko eza sans flatterie. So mon net Kofi Olomide za master na yo ebi ke leki même vous en a dit master. Oh. Donc yé mon za ba te belé quoi. Ne lengi. Ne lengi oza master na ye. Kofi Olomide ba to ba mission mo so ba tata ya rakine te mama be vie moko mabe no yo zo ba elengi. O expliquer biso. Abina ba gaz aussi. Ça la ramoyer. Comment tu gaz ni? Mais ba to musuli ba zo ba ke relation ko pesa ngo. Ils ont et puis Vincent comme si il y a sur les cambo Kalami était en cas single les autres bateau banga bazo suite à wake up mais la continue de communauté non non bien bino que ce qui m'a ça nous a Kofi Olomide bien moi bi Kofi Olomide et ça bien moi ça na honte mais les cambo le bino on peut pas le voir sur beaucoup est-ce que na zaka wana alors biso za camarade wa Kofi en tout cas. Voilà. Ezali, bon, on a tout ça les missions sur Kofi. Kofi c'est un génie. Kofi c'est un génie en musique. La musique n'a pas quoi, mais dans le but c'est un génie dans ma communion. On va reprocher dans les camousous, mais dans ma musique c'est un génie. Et puis ceux qui sont bien, on sentit que muto pena mutu malam. Mais seulement à une exigence moko boye, yo mo peut faire la peut-être génie mais moi non moi génie pour comprendre. Moni. Voilà, donc à ça mutu mabete. Et ça jarabat oyo par exemple à Rosilika parce que les sont en retard. Mais c'est au talibien parce qu'il y a retard ça mabete. Moni. Mais est-ce qu'on est en commission, ça dit vraiment que comment il y a retard. Voilà, dans sens voilà, à mutu mabete. Président Félix, bonjour à tous. Oui. D'abord, félicitations à Zembo Cheke, très belle chanson. Je suis vraiment pas heureux dans Zembo. Voilà, donc, je suis vraiment pas heureux dans Zembo, du début jusqu'à la fin. Nous jouons la chanson d'amour. À un moment donné, votre copain pour remarquer, il soit c'est quoi, il s'en sait, Maroma. Donc, ils ont succès dans mon pays. Et aujourd'hui, tout le monde est chèque. Oh, on a eu un comparable dans la chanson de Tigala, comme Eve dans la 400 après l'amour, la disco, tout ça là. Nous autres, on sait que cette fois-ci, dans Eve et au Sali, avec chèque, vous maintenir. Ah oui, absolument, parce que réaction à Batois. Bon, moni les autres ont un avantage moi qu'on a sur YouTube, parce que ça après commentaire à ma bezate. Je pense que ils ont quand même échantillon te, autant le moni maintenant mais loko n'ingizo kende. On peut savoir le camion beaucoup du matin, mais ngamo on a journée mon fond au caché 20 fois. Or, ils ont la maman sur la mi, moi solo antenne mes côtés moi pas au lien a été. Banze mon absolu musuto bimisa comme on a yo moko, c'est bimaki déjà quoi. On a poussé pendant au Congo mingité, mais on a pensé vraiment les alliés chef d'œuvre, chèque. Composition chez Ngamoko na sali chèque, mais yo bon ebika ndé ça la ka ngamo na sali baker te, na bingse ba fille mo ba yaki pendant ça la baker, hein, ba fille o ba
bayedaka biso na bastudio mona baye bayembi baker mais yo no fosala baker na yo bao bayaka koyemba mais siki esengi bavoix ya mibali bagarso bayembi esiki esengi baguitare kitira pays vie beti non mais eza nzembo moko sadiki nazalaki très touché na nzembo wana j'espère que succès bozoloba eyaka kasi na badémarche ya boye soki bino eloko nga na koreproche pa na bino presse eza nini waze kwa facilement botunaki bakestion ya misie mosusu mais ntango boyamba bamisie mosusu botuna bango mamunanga te moni wana pena fo bondima mpe kobondima na tamba moke tosala bongo te parce que nga na bimisa livre awa les petits bonbons de la sagesse c'est difficile namona mutu ayabi pena mutu atuni eke non est ce que livre waze kotangaki yango to boye na rien moni na misa banze mosusu que demande le peuple omona boyambi pena misie botuna ete mais ngai so bo remarquer nazaka d'abord numéro na nga napesaka facilement na bémission c'est-à-dire que nazaka na batabou wana te ke on dirait foka bamaster na ngai baproche nango babenga ngai non na pena na numéro moko oyo nabengelaka mpe bino oyo ezaliki banyoso baza nango moni mais na remarquaka ngai nde botuna baquestion facilement quoi botuna nango question ya misie boye omona mpe na répondre facilement mpona ede bino nga bokotuna nga baquestion nyonso parce que naa na ennemi te moni naza na nga na ennemi te ko neti misie mo loba ye nde azwi baposition na ye moko bonga nayebi te mais nga na ennemi te nazomona mpe sens nango te parce que likambo ekoyeli biso lelo ya mama tiala mwana to comprendre soki ozalaki na conflit na ye ocomprendre sikoyo mwana koregle yango eza sous terre normalement faut tikala na défaut quoi tikali peza na défaut c'est-à-dire que mpo mama tiala nayebi te bo approcha ye e mama wana mpena c'est-à-dire que mama mpena quoi ayebi ovanda na bato akobenga bino facilement soki eloko ezali bokaboli soki otali mingi na bamanifestation minene tolaka toujours mingi pembeni na ye mama tiala mwana parce que c'est ma maman moto apekisinga kolela natika mpena kolela bo eza Claude Machala nasi nayebi te soki moto na famille aleli ndeti nga mais oui bah oui oyebi le mosusu tolobaka wana ndeko na ngai mais so calcule mpena bie baheure bovanda na ndeko no ale mosu yaka ba 23 heures alors que moto mosu akozala master na ome bosala mpena 2 ans ya komonana c'est-à-dire que bamambo baza bato mosali bomonanaka mingi bobenganaka mingi bosololaka aza plus proche na yo koleka même bandeko na famille non j'étais très touché parce que tant on a eu information na mama akufi ndenge ezalaka na net nabaki non jour on a la c'est le samedi 10 décembre nalamukaki ba 11h parce que nautaki ba tournage makambo ebele abino nabenga Claude Machala ye moko tant on a bengi ye abino S po ya benga nga S donc S grave S Nzambe azwi mwana na ye mbala mona bandi kolela so tosalaki 10 minutes ezalaki ye moto azoexplike me nga nazolela kaka nazolela titi abisenga mama kufi na mboli pulmonaire ezalaki boye nazoyoka ye me nazolela kaka tito na kati telefone voilà donc soki lelo obongisaki te nga lelo nalingi nazala bien na bato nyonso ndenge oyo bateke ndenge nakufa te mais de toute façon moto akodeside mpo na liwa aza te mais nalingi nazalaka bien na bato elo nalingi yango wana. Merci beaucoup président. eza ken piana première question ezali ozosenga ozala na pena mutu nyonso tu mais oexplike biso église Félix baze kosambelaka te non tomona wape ata na église moko te depuis toyeba yo na monde ya musique mais quand mpe koexplike biso nanu problème ya bagan oyo olataka bagan oyo ezalaka elenge ozalaka na conflit na Koffi Olomide bato bayandi Air Monster azoleka alati bagan bato bamona position ya makofi oyo ekobetama un jour mais lelo conflit eza so te pourquoi ozocontinue kolata bagan wana ti lelo question soki ezali oexplike biso na lisolo ya mama tiala mwana ya matanga ndenge olobi ozocontinue kaka kolela ti lelo itapekiso papa na so Claude Machala tomoni 2 poids 2 mesures na matanga mama tiala mwana matanga général de fa azalaki pe monument ya musique ya mboka na biso po bakunda ye ezalaki avec beaucoup de difficultés bolekaki ba TV bolengi na ba sens nyonso po mbongo ebima non zo ba de fa ou bien papa Felkis de fa au pes de fa au pe ko unela ya makasi na moki ya vient na biso tolembaki na kolemba mais ya mama tiala mwana tomoni diku ekundami vite fait bato nsuku to bazala
bazalaki sepo ya mwana mama tiala mwana accord ese bimi bakundi mais kana ko expliquer biso oui bébé ya mama tiala mwana ils ont enseigné ba artiste nini ba artiste ba koma na bango ba tajale le ba politicien ou bien réponse ni ko pesa biso question est difficile hein bon pour na bagan ezali ka style artiste faut ça na ba style là période mona za boyo ka mettre Gim Salongo la balinette na yete kutu azali sumoko kutu boy na mais to mona mo comme ça Salongo ni pe ba moni ezali style na ye ya ono mona ki mutu lokola Michael Jackson malgré botama na yepe bien basala ki ba chirurgie esthétique etc. pour na koluka ka ozala ndenge mo tena baninga oye bien ngo lelo ki wera sona za na look na ye so moni mona ba comme na mandefu mo boye ebi ki yewa voilà l'artiste na biso mingi bazana ba look na bango mais ngai na s'inspira ki mingi na papa na biso Mobutu Sese Seko ku Kongondo wa sabanga nazo sepela mingi soki batie photo ya ba président mais moi na moke ata photo ngo za fulu mutaba Mobutu ye ponini ekoti lunette et puis canne parce que ngana zo ba siko bonete na misi so to telemi na photo ngana funa mandeni moni yona saki luko ya mandefu na moni zo ko kaka tena baxi bagan il lunette be koti biso presque tout la tarango mais différence ezali ezaka façon ya kolinga ozala ay so muta monio a remarqué mamo ke yeyo et dara mingi bon comme ça on a la Champs-Élysées à Paris nazo kota na maison moko Virgin bateka ba CD ba livre africain mo binanga vous devez être oisé quoi habitez que monsieur oisé mais vous devez ponini amoni ba biloko ngo quoi hein amoni ba gants amoni ba ndefu avec vous devez être oisé quoi voilà de lo connaissez là un plaisir voilà na sens wana yana una sens te que yo amuta provocation et puis ce ba gants oya obuna ngo za boite ezala moi minene ozomona ça moi minene problème opposé à un problème très sérieux tout le baboye sur la comprendre question rapidement en matière la mona salami noki pour perdre avec les politiciens hein qui ba ninga musu salami bongo parce que bazaki na plus politique mais na ko ba na bino le contraire il faut que tout ce la partie politique soit l'accès sérieux sur mon nga kufi mutuna ya kufi imaginons que les gapika ndenge mona ba tubusu ba batana ba politiciens non il y a zaki pena membre ya PPRD faut y bango comme même député donc c'est normal ba tunaye ba agir bongo tout le monde m'a bêté ngana vraiment on regretter mingi non on remercie que ba PPRD parce que basali diligence basali noki pour mutuna bango kuna de comme écoute que même si au gouvernement faut accoter la cadence noki ce n'est pas kuna sans gouvernement voilà donc tout le monde m'a bêté mais ce que place question est intéressante le donc biso penyo surtout ko taka na politique on peut pas kuna biso noki to basala biso makamu noki on a nyonso to mona akali wate même na kobela so za na parti politique to za na appui ya bato ba soigner noki mais so za na appui te il faut te belo komoko politique et décider na nyonso bon peut-être ko yembela ka politicien te mais faut za la ka bien na ba politicien parce que moni ba policier ba ko lo balelo to lingi na biso susu ba journaliste te kasi botiki pete ba policier ba ko lo balelo to lingi pe su musique te to tiki donc bazali batu moko boyinga na respecta bango mingi musala basala ki est difficile donc so za na massa ba politicien pourquoi pas c'est bien mais est-ce qu'il faut ça la forcément politique non non parce que jardinier à politicien à politicien moi il nous a dit jardinier politicien tout le monde a biso na salle la giba matiti na mais to solo la bien mais na boyinde to le ba mabe ba politicien parce que ça va poste non to occupé té en réalité muso eza kuna so ba pesi au poste wana c'est le démissionner ka lobby donc effet wana il y a du fait que Kazaki na membre de la parti politique et jouer mingi voilà et jouer mingi tout rejeté ba politicien té voilà merci Thierry Moumaya Félix José bonjour aujourd'hui le mot est très important sur chaque décision pour fonctionner dans la single et non pour sa bombe directement si j'avais bien compris aujourd'hui en une journée nous faisons censé avoir avec un moment donc c'est que les problèmes ils ont la consommation mais dans la structuration
Si à un moment donné, notre album, ça marchait, bon, ça va promotion, bien qu'il n'y ait pas marché, bon, ça va quand même battu. Tout ça, l'album, nous avons balayé, donc ça prouve à suffisance que vous avez une consommé. Mais puisqu'il y a un souci, on lieu et place de basculer automatiquement la single Moko. Est-ce qu'avant vous basculer, vous avez une solution de l'autre côté? En termes de la relation, toujours le bas, week-end, entre le bas. Vous avez un politicien. Les politiciens ont besoin de diriger, ils ont besoin de décideurs. Qu'est-ce que vous mettez pour ça là, en termes de proposer ma solution pour pallier le problème de l'album pour les cannabis singles? Et si je vais revenir sur la chanson Cheke, surtout le mot de parole, tout le monde a voix na yo ya oloba. So mutu ayo kanga ba kanze ma Félix Oise quoi. So ka mélodie déjà avec bakizayo. Alors sur terrain le lot photo admettre que rage mo eza mamba monotonie. De l'oyo na autre le baso to yo ko sans parole de bizayo. Est-ce une identité aux affaires non tout admettre que Félix Oise quoi comme tout autre artiste se verse dans la monotonie. Oui. Question au tourner liboso Thierry. Ils ont pris makambo soki tourner les politiciens tout cela qui na bango il commence à la album même les lots artistes va ça l'album Bazali. Il y a les choix personnels. On a dans un monde qui c'est plus efficace que ça la bongo. Kenzembo ebimaka na image nango. Kenzembo ebimaka sans image. Musique 25 chansons. Leti album nanga article 23 ans à 25 chansons. Si les deux dans la 9 clips, c'est pas bon. Parce qu'il faut la vérité, bah moyen. N'a pas besoin de comprendre maman on est là. On est biso to là ta ami ba griffe. Ni tinga na yaki banda janvier ma magasin ngo zala ka. Donc il faut le caron ba to ba kinelo na magasin wana ba talela yo. Donc on a comment vivre quand na DHL. Je m'excuse pour ni na tangi kombo ya compagnie bato. C'est-à-dire qu'il faut pas que les tickets là-bas, il faut y avoir besoin de faire bunga. Tant que comme un clip il y a au pur. N'avez que faire la tamakasi. On a pas non mais on a fait la taolekaye. Bon, on a convaincu qu'il y a l'équipe dans la télé mais en fait tous un autre clip bima quoi. Ah, pour on a assir que il pas l'attaquer bien mais ngana les kaki. Siko non pas vérité. Mon na moni bina que non pour gagner bientôt ça ndeni na bengi équipe là on va na poto na bibo que ne lengana na ba meso botala nanu et loko bo moni bina que nous amba sali mikolo c'est-à-dire que est danger moni ba kei na Prada ba moni pièce mo kuna c'est-à-dire que pièce faut se prendre kaka mais ça qui trop cher bo excusez na ba prité na bi mais netiko pièce on a ndeni ba présent ils a boyinga na bi ils a prometté na clip ne na kofi il y a la tellement bien na ibi ko gagner na mama ko yemba mais na ganita na bilamba na sumi lamba wana na sumi linga sumi susu na futile na boyi kutu na ba agence wana na futile na mutu bi o tikela nga ga lamba na sala 4 jours azumi tellement na zobanga ke o chawone mususu o ba a pièce ndengini pays biko même ba agence wana za na ngwa ba gelute ba iba biso pe ba biloko ba buto bungisa pe ba biloko donc mutu pena mutu ya pena atikilinga lamba wana asalaka 4 jours azumi maramo on comprend ce que la mango vous année on comprend donc biso na l'album tout ça là fort que au biba bien na quatre album mais les ali choix nanga ya obimisa single les ali choix ba artiste nyo so tout nazo ko apprendre yote fallait autobus album Kofi formule 7 aujourd'hui Kofi Olomide a autobisa légende. Voilà, ils n'ont subi pas à bien ça qui album. Donc aux moments que système album est confiné dans monter mais ngana habité. Ngana a préféré dans les albums single. On bango na habité quoi. Mais on remarque peut même fallait sali banze monnaie société ba clip. Et ça a quelques aussi on ngamu telo que ça la passe yango wana. Pour ni kaka quelques clips. Parce que moni na musique za ndeni. On aime des matchs. Problème est à agir. Oh, bon, on a cette liste d'artistes. Il y a balle de match, net balle de match, ce que bimi. Mais on limite que nous avons JB à sali album, banze monions. Et vous allez avoir un clip quand même sur 2-3. Je pense que là on est dans le bani. On est dans la musique. Jamais on peut préjuger d'avance dans le succès en haut.
tant on a Kofi Bimi album na légende tant on a eu qui on a s'appelé la biberon nzembo gozawa on a bien biberon on a mon bien na ebisi ngana biberon nzembo na ngeza biberon ote yoka susu oyo on a bien yoki me biberon kaka ozomona voilà donc mutu siko yeso a compter na nzembo na mususu non on a fait quelques jours avec l'équipe pas à musique clip à biberon c'est si dans zaki ngamo côté on a zo banema ma biberon voilà donc artiste rôle batté à l'avance mon na banze mon ngé bimo oyo amte aussi n'engé public à réagir monotonie oui na éviter le nous benga monotonie pour le loso bâti musique classique il y a Beethoven il y a Mozart ce que yo benga monotonie beneni peut être un peu ce que n'aime quoi yo acherio parce que ah musique classique on a na monotonie ce que bâti ma belle lisse attention on a invité oyo ka ndinga beta oyo ka ma belle lisse non ils arrivent à identité faut se faire nango tout ko beta ndinga moté il faut chaque groupe ils ont réaction bandi mais justement on peut permettre biso batebeli bayoka na journée mo yoka pele mususu 5-10 artistes aussi que biso tous tourner kaka et nous on se met à dire ndenge moko non non moi je pense que les identité à artiste photo se faire nango Charlène Bouikana, je m'excuse pour le retard, l'anti-émission. Dans un monstre d'amour, il y a de l'album, pour qui t'a maman la single. Pourquoi pas aussi un mini-album, ou même soit un album avec 5 titres par exemple. Parce que vu qu'il y a des artistes, pour vivre rapper, peut-être beaucoup yembe la moto, à Sombi Nzembo, même si on a 3, 4, voire même 5 personnes. Na moment on a aussi un neni parce que yo zaka na single nous avons na 5 personnes où va se présenter il faut yembe la bango alors ce moment là on s'en neni kasi quatre single obima mais juste na moni siko beaucoup pas idée na bien té c'est-à-dire que na ko bi sabanze bo belé mais il faut bimaka single on comprend de ningi zali makamata ntani on a respiré dans le marché puisque est-ce que tu as sous ton énouté pour chaque bimi au contraire tu vas se faire en rumba ton énouté sur le belé dans le thé rumba zali bien on a talent nous paye ce qui a auto bételo on est musus donc dans un magasin pour les locaux mokote mais tant que bima dans supermarché on a bien bloqué belé mais au yela gile musuka tonga et bon on est sous et comme papier toilette et comme logo boyer et comme bon bimi non les autres ont la chance de regarder sur la plateforme de Félix Wazek officiel. Mutu muso a continué à prendre tourner, nous pour na chèque. Mais tellement mon chèque wana bien le binata non artiste moi ça peut bilo oni. Mon appel mais ton muso ezali mais PCR pezali. Entrepreneuriat sous ba on a fait nyos. Donc tout le cas ba raison est belé. Tout ça là bo net bino ne tout ça là na bino be mission. So net par exemple ça les missions mo par exemple na Wazek quoi. Vous pensez à un temps pour monsieur Bima. Donc, vous dites que tout ça, la mission est comme mais ce que vous avez confié au milieu par tout ça, vous salez. Vous savez, ce que vous pouvez faire répéter en Albanon, vous salez bien faire. Fallait répéter en Albanon, vous salez. Vous pensez à la mission pétante. Au contraire, il y a la force, il y a la chaîne Nabino. Parce que ceux qui bandent au Tchaki, quand ils ont quoi, des mois l'équipe pour perdre, battre Hollande. On a pas raisonné bon. Il faut banzer mo bimaka mingi. Ce qu'on peut répondre Charlène. Charlène son est batu 4 balina yema bango. Donc ba reçoit single. Oya moto suke sili et bimi. Okuna pe suke sili et bimi. Kaka bon. Na cause la ratin. En fait, exigence à single les alini. Les ali na lingi chaque nzembo bimaka na clip nango. C'est tout. Affiche nango, clip nango na makamu nango na conférence de presse nango. On est dit boyer quand la mingi était tous à la guerre, on a tourné. Tous à la guerre, on a fleuve Congo, mais il y a un salon à Accra, il y a un licolo. Les autres ont changé la biso. Le bilan Moussou, tant au la conférence de presse, on a confié pour au pur, Zemo to Emeli, professeur Taïlo Lubanga, et au sein de Moussou, dans la salle où on est, on a quitté Rouge. Voilà. Voilà, donc il y a un auditorium. Auditorium. Oui, maman. Merci pour la parole. C'est la qui la fille nationale. Félicitations déjà pour la chanson. Là, il y a le couple en venant. Et l'affiche aussi, c'est très bien. Ma question est celle-ci. Tout le monde a dit hommage à un match à la main. Oui. Pour le salarié,
Mais tout le monde y a intervention, il y a artiste qui sont fait relater. Tandis que quand vous avez pour ça, la deuxième fois, est-ce que vous avez essayé pour mes attentes ou les alaki pour explorer, il y a parlé du peuple. Pour exemple, on a dit à Makamwana aussi qui a intervenir dans la chanson de l'hommage à Maman Tchalamon. Non, écoute, vous peut-être, vous avez mal informé, faire avec les gens à poto. Parce que, au moment où makambo susu na zoloba ngomoninga na loba mingi ba vérité a ermo ba reproche ngango mais na loba boye tango ba pesi au projet en ndenge wana boto to ngana na nzembo ya léopard to saki ya léopard fera yimba kito yimba kite ayimba mais so na ebisi yo ba problème na zoki na faire po yimba wana yaki facilité na mettre la bino histoire mo OK ezaki ndeni faire photo yimba nzembo ya léopard. Plus exemple la sala qui nous a déjà boyé. On est biso tout au Kenya rythme moko. Faire atteindre une partie na boyé. Donc ce que tu comme une place na rumba peta c'est-à-dire que aboyé de maman kenembango. Mon des gens qui viennent rumba ngala bina été mon frère. Bongo te sala ka effort aux alaka na rythmique en biso to salaki. Mais tant que zongi na rythmique to salaki ay mama be. Non. Déjà quand ça qui ndeti on tazali libre à proposer mélodie na ye to vitesse na o ya lingi. C'était ça l'effort tout ça quand on bien. Voilà donc on a une réalité que ah c'est rumba bon en tout cas dans l'ongolais kamba la moko non 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 je tenais à ce que biso tout yemba dans nzembo loko la Maman Tchalamona ba pesa ngaka 2 jours en fait dans banaki studio jeudi to sisi vendredi so sisi ko yemba maison moko Congo Wood ya Adem basala ba clip basala ki wana. So quand aussi ce qu'on y a, soit changer bilamba, monter maquillage, ça qui on a maquillé, direct va filmer. Et ça la met la bongo. Nous avons ça là 2 jours. L'artiste mingi na bengi ça, na moment na lemso ça qui na ba contretemps. Na tanga ba komote. Au moment maintenant que bengi c'est artiste mais à ce contretemps faut comprendre puisque bino aussi décision ça nous avons 2 jours, mais pas ça qui na ba komina ko sala. So la bina sabino likamo ko siko bo ndima ngote. Na uti siko ko beta na yese. Ah, mon moment ezala. Na uti ko beta siko ne mozomona ngabo na utobina. Mozomona. Na utobina na yese ne na zabo. Na koti na kuku, chorégraphie na kuku wana. Na yese za problématique chorégraphie wana. Yese bagangi to beti banzembo, to beti. Siko na zako obligé na tika ba musicien kuna na bino na za na conférence de presse. Heureusement dans la chambre na hôtel du fleuve na yemba on a changé na bongami omoninga lisusu mais so ba epsa que binoté boye baté donc artiste tout na ba calendrier belé ba o ba yaki na bangote non na oyo mais pour nous répondre à la question na yo il faut comprendre que ngana fait raison un problème té même ba golo na leli bango mabe parce que ba golo ba laxini bien esprit à ma tête. Attends, tu es bien les cabosonités, tu attaques non. Vous avez mon. Faut nous préférer dans un fanatique à bongo. Bah attaquer non. Ah. C'est bien non. Mais si vous moni bagolo basaki neni, bah attaquer non pour bah comprendre bien te bah m'attaquer non. Vous comprenez? Ngana pe faut d'aller ngana ningo. Mais si quoi tant que vous avez explication bien, moi tu vas tirer na bon. Voilà, artiste ni en boya bah fanatique à bongo. Ngana lingi pena que pour biso na TTP ça bon tout le problème nangai ba ko attaquer non libéra non c'est maintenant qu'on expliquer ba ko ezaki bona bien ah ça va excusez biso quoi voilà hein vous l'avez sollicité nini ya ko solliciter te faire azaki na poto omoni fali azana déplacement faire azana poto Kofi Olomide ningi le longa to solana Kofi so na ebisa ke Kofi ma nanze mon match à la mona oyemba donc il y a une discussion te c'est mon frère quoi. C'est parmi les artistes où il y a des trop très proches. Donc à Robo il y a surtout pour la Chalamona. Ah. Voilà. Excusez. D'abord, félicitations pour la clip. Ouais, merci. Tout à l'heure, on se plaint qu'on a bandé mon sous ça la clip de Marathé. Robo va Shake vidéo. Kunango. Et ça qui combien pour la clip Vanessa, ma clip est vraiment bien. Et puis ma deuxième question, 2022, on a tellement de qualité mêlée à ma bien et à ma lame. Ce qui le bio ça la bilan sur le plan culturel.
bilan ya culture pays fait bien ça ya mukili mumba oui bilan ya musique na biso na ku ya nzembo ya sheke tete ça cher ça dit que zona peso ka idée hein omoni toujours ça la clip wana er moko tozana na ndako moko boye ezali babenga nini suite présidentielle il y a Rotana quel est tout n'a plus nango yo moko comprendre déjà neti suite présidentielle à hôtel tozali à $6,500 moni donc on comprend déjà ningi zali pour yo c'est un clip on c'est-à-dire que place en peut déjà et ça c'est-à-dire que ne ba sala ngo faut c'est pela kaka tala sikana ya mbibino awa on a conférence de presse ata yo mo vraiment vous c'est platé mais est-ce qu'on a pas ça bino prix bon mon akiza monter à mabe vous mona prix mo ngeli kili kolo mais na na mabe dans la condition bien donc ils allaient yango no mona et là que ça la force ya clip et ça d'abord cadre mais bon remarquer na clip on a mutu mo za na kati on a zeka prêtre au monde ngalati parce que tala na prix bilamba wana tala ninga mona lati tala ninga na lati si ba fille ora presque tout balaki wana la facilité pour appeler ça bino ka idée à clip on appelle ça au moins $1,000 dans chaque fille pour la tela parce qu'on appelle ça bino idée félicitations pour la ensemble ensemble était moko lata moni caché nini non justement moni erreur eza place yango wana ngana uzosala nzemo komo nango chic mais ça image nanga moni bino basi bozala ndeni osengi mobali $200 pour ça la suki moni molingi sotika na mbongo hein moi c'est bien fatala na moi il y a des habitudes yemo va accepter moi quelque chose na aux hommes Franck c'est moi aussi on se gagne et ça m'a bon côté tu vas danser Nicolas $1,000 va baki ça quelque chose en tout cas na éviter parce que normalement fait les la bongo il y en a oublié que clip ça va pas facilité so tali même deux danseuses dans bazana kati on a remarqué que va changer les sous donc bon les gars belé donc parce que nous on dit la maman et tu les sous baba donc bana malamu quoi baba sous tenir mususu voilà donc moi je pense que yo ko se contenter te na mbongo ya mutu zo yembela oni ezali que yo mo faut ça la que fona bima bien pona bima bien ce que président pesa ngai par exemple $200 pour na suki ah non on a eu un mot bien parce que tu as si 8 filles dans 9 filles dans votre orchestre je m'en ai net bino pendant ma fille pour soutenir bien pour contredire gâteau ils ont $300 oui on est matché sur le problème mais ça va bon oh maman la kosi kasi ça bien bonsoir Zara bonsoir Luka olinga mosi bani atika motika makamona ah yomo bolobi ki paraté toko tasuka na clip wana na moni pe fête ça kosakana te ba champagne kolia komina idée za ki za choix ya réalisation to bozo fêter déjà ndenge Jésus Sega bima député zaki choix na ngai moko en fait pendant le balmino réalité ezalaki ndenge na lingaki clip ya opure za la bongo mais Kofi na boyaki nae oui tenga na baki bomoni opure mutu na ngai to sala onde ti fête moko ka ne ozomona yaki ne idée ya opure to sala ngo fête moko boye bona ba fête wana yango te aboyi déjà pona na problème na opure parce que nazo sona na Kofi atangi masa me yana ngali susu osoko mwana erbo mona bitala obiki makambo ça bena ma droit de naissance faut tika ngana décider donc comme ma droit de naissance faut na tika pas décider a décider que non aboyi na yema mbani nyo ya feti wana parce que ngape pona aider na bino moni kama boyaki moni ce que cheke ndenge pesi voilà et puis kotala kana fichi na Kofi Olomide est-ce que vous souka kana studio nzeli boto eko continuer pe tout moi za mbongo na bino non pourquoi kaka mba opia na ngola to boya yeba on a parlé ah na sens wana te soko muta bengi sibiso feza la pena ki to beti opure Kofi ba beti banze monenga pena beti anga na sens wa mais Kofi apesa nga susu commande mususu na sala nze moko mona ngolo lokuta wana siko ezate ke mutu mutasengi apesengi nzembo
banzembo ezalaka te moto apesa mbongo bino mo mpe baartiste bokofanda bo entrepreneuria mokolo nango aza na ye te bosali entrepreneuria so neti kofi sikoyo ana posa lokuta abisala ngo comme ça toyeba ngo kabiso mbale nayebi ki alobi nanga bongo me ye mpe akosala mingi parce que ye moto ayebi pourquoi alingi nayembela lokuta parce que makambo oyo elekaki na États-Unis oyo bakangi kofi te makambo wana te ya makambo États-Unis ke barefule ye ke bakangaki ye ke boye na boye na boye parce que jour yango ezalaki ndenge nga nabengi ye nga nazobenge na ndenge normal namona ye azobenga nga na ndenge nango sokota suna namona photo na ye nga moto nanga yo obenga nga na video nalinga namona elongi ya moto nyonso wana ye ça va natie mbala moko nabi moto nanga ndenge nini wana azolia sikoyo nasi bomonaki mpe image yango nasi tanto osisaki nanga nde asalaki image oyo sikoyo image oyo azolia na restaurant te l'image oyo azolia na restaurant bavandi na Fidel Kinata yaki na Champs-Élysées omonaki image wana sikoyo ntango nga na tosi sosolola na ye abi moto nanga te ça va nanga bien baninga abi te nabengaki mpo naza solidaire nga nayeba abi rien yango na moto nanga fosala nzembo moko mo nango lokuta tosala nango so biso toyemba yango parce que lokuta eleki mingi voilà bato mingi nakoloba de phrase moko kofi alobaki nanga nayebi te so akosepela na alobango mais aloba nanga de phrase abi omoni kombo nanga kofi olobi de soki ezalaki biloko akolia nde na mboka na bato balala so nzala te po balingi kombo nanga trop na mboka wana donc soki ezalaki biloko akolia nde na mandako tu puisque chaque ndako etanga kombo kofi olobi te alobi nanga phrase wana ayebisika so phrase moko alobi omoni Didi Stone mwana nanga alobaka papa fana na yo ozali nzambe ya bakongolais comprendre abiki yo nzamba ba congolais donc ça dit que neka basambela nzambe moyen batika comme on ezali te voilà na été so confiance c'est là kana lobi boye mais nga bon na côté nzambe na beka zo exagérer na mais na côté kotanga comme on a vraiment etanga na ndenge ya bien surtout na ndenge ya mabe faut mon mutu mususu ndenge même les États-Unis nazoki bapel mingi bakangi ne baza pressé na bakangaye quoi non mon voilà donc on a kokota na bakati mingi te mais c'est pour dire que azali parmi bato yo comme le bama na ndenge mabe et on a tout ça là nzembo na lokuta les apports aussi ça question sur ça Léo Lobaji ceux qui musiciens s'inspirer mbala au studio wana za bina ba animateur tout est ça pour ba non c'est ça au Kenya baluki aye après 2 mois il sous vous êtes d'accord non nini on va j'ai ça ça y est na mon ça va animateur aye na directement 1 mois après 2 mois il sous na sous ebimi on va prendre la batambunda na nini oya ko il faut ça yemela il faut ça là ça la boui donc non ça non on a un guitariste le la Guima basse a composé très bien un bassiste donc on a un guitariste un chanteur va composer bien voilà email Francis email bon c'est bien un garçon on a bientôt nous mon obima non ngana lingi ba mise ba la libre et ça la te que banda et c'est besoin comprendre l'artiste va aller sur 5 ans pour mes albums. Ceux qui n'ont pas mis, il faut passer à 5 ans où il y a l'idée. Au moins, tu as bien été. Oui, il y a des gens qui sont bien koufa. Mutu musu boba kaina album boye azarane souté. Mutu musu boye donc non, je préfère Cardozo moi banzan de ligne koufa. Maman a dit déjà. Et non, la biseli Cardozo. Le match pénal 6 mois déjà va kenda. ozomona ndenge wana bien te wana yo moto ozoloba makambo na yo et ça la demande côté la ndenge tu à chaque fin de l'année artiste pour bête la rabiso na bafikine pour bête la rabiso pena pour une population c'est pena mais les lots c'est comme si depuis ba sponsor ba tikabino ba événement bon les autres à la suite est-ce que moi ils étaient à ça la demande na gouvernement
s'occuper qui n'a par rapport à la fête à la fin de l'année. Pour tout le monde, le gouvernement du pays, nous sommes loués contre les artistes congolais. Nous sommes peuple na bango. Mais biso la population vraiment ils ont fêté sans musique, tandis que les messana ont fêté la musique. Oui, comme le bien na comme na go baxate. Donc ils avaient les kamoko au s'adresser yomo directement à Bakonzambo. Mais ngai na olobeza les kamoko à Bakonzambo kwa teza les kamoko ya ministère na biso. Ba pesa ngo ba moyen pour ko organiser biloko wana. Ministère na biso ils ont budget makasité. Les kamoko bien na salinga passer parce que normalement ils allaient normalité biso ba bengisa biso na mboka mususu pour na période ba fête na bango alors que awa na mboka na sepeli ndenge lelo fere azobeta na samedi na stade bon to profiter plutôt qu'est-ce que j'ai dit héritier azobeta na stade donc ngana sepela mingi le 25 dimanche ezako dimanche le 25 ngana sepeli mingi abeta parce que to profiter ka to fêter libela parce que à part ndenge ya obeta wana concert à munene ate or ba concert à minene wana ba konzena biso ba ko obliger ba brassicole na biso ba ko obliger ba compagnie ba téléphonie moni ebi ke mutako tika ngo mela masanga ngo tika ko benga ba tuter donc soko talibie ba twaza na mbongo lelo ezali ba compagnie wana ya ba téléphonie moni bango ne chaque jour ba sala ka ba bonnet ya sika ba ko tsaka ba nombre ya batuzo mata mais mutako za la paix azako mela masanga docteur apexie est-ce que docteur ako pexo pena ko benga non que mon yo prendre ngezana bo vraiment faut tika portable mikolo ko benga souté non ba d'habitude so ba maladie on est quoi mais c'est pour dire que l'état tala isika mbongo ezali ayebisa bato wana nako kitsa ba impôt na bino moke bo sala la biso likambo boye baza na souci ya culture na biso apparemment c'est ça oui oui oui, on a remercié Bino, vraiment pour notre déplacement. Le lieu qui journée tout le bel amour, il y a chèque. Tout le bel chèque. Vraiment, on a aussi un cas à Bino, on a émission pour ça la démonstration ciment. Pour ça la appelle Lision Nango. On a chaîne Nabino, on a ne fils que lien. On a ne fils que lien. Si vous remarquez, nous avons bien Bino, vous remarquez, nous avons bateau, il y a net. Comprendre la Mexique va net pourquoi parce que na force na bino na yebi ke botala maka surtout bino ma maman batala bino trop moni ba forme na bino ne bobetaka ba discussion na bino bobimisaka ba makamuto wana mona bino mutawatalo pena ko leka bena ken piano ozomona mutawatalo ko leka Frank Stemai il faut ça donc naza na posa audience wana to yebanisaka to yedi ba artiste ba œuvre na bango ebanaka moni le loyo au monde bozo écouter musique américaine tout ça musique les monsieur paya mais beaucoup t'as jamais un manager naï vous savez que au comme la même secret n'a été non tout ça tout bison est tout l'enseignant artiste na biso au monde période moko président Fachi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après ça qui va passeport diplomatique na Gims na Daju na boyebi que bato bazaki na d'accord te na artiste nan mais c'est triste. Pour ceux qui sont là, les artistes sont d'accord, ils sont des journalistes, tous les chroniqueurs, les chroniqueuses. Kassimbamo Mabé. Nous avons dit parmi les quelques artistes qui ont terminé les Cameroun. Mais les autres, Gims a bêti la clôture sur la Coupe du Monde au Qatar. Au moins, artistes congolais a bêti. Tout le monde a un rôle qui est ambassadeur. Voilà. Donc, tout soutenir les artistes. Ils ont dit que les artistes peut-être tous en combo. Mais fait ça la même na ba jeune on a bossa na bango émission bossa na bango émission vraiment quoi bossa na bango émission tout lancé ngana ba likamo na suka wana moni jeune o inosubi en tout cas na nima na félicita ka mingi na nima ite ka ko mabongo pour nous appeler chance hein moni na bika ah wala zama kama voda comme kat et usuka ka wana ka kabona ah mais ya elo ni dia ko sala mais non dans ce que la même musique la musique parce que bino pe beaucoup croire ki na yi oni bozo l'exabanze monaye bozo zo epena ba émission au contenu ko soutenir biso ngana za convaincu ne lo moko o pena lingi to ka bona nango c'est-à-dire que musique na biso na bino na lobaka to lokola sani na biloko ya kolia soki lelo
oza na basani moko ya danger na otiango na mesa wana biloko eza te na ndimi te otondaka ndenge otala basani no kitoko comme mpe so oza na biloko ya kolia sani ya kotiango soki eza te bokolia ndenge nini voilà donc so bokolia na nzungu bino to botia maboko na nzungu alors non je pense qu'il faut basani ezala donc faut toyeba ko se compléter nayebi te so banani baza basani nani baza biloko ya kolia mais ere moko biso tokobaka biloko ere moko mpe tokobaka sani donc tobobosana eloko wana te faut se soutenir vraiment quoi donc lelo bopona liwa tiala mwana eyeba na mokili mobimba ezalaki bino moni ezalaki bino soki te mais bato bayeba na bango te moni eloko wana eza très important soutien na bino ezalaka makasi ndenge wana ngai nde boye lelo bokocomprendre te nasepeli makasi ya kosakana te vraiment merci beaucoup mpona déplacement. Merci. Capage TV. Capage TV.